Bandeko ba bolingo, mbote na bino nyonso, mbote lokola boye ko rejoindre ngai na séquence oyo ya Maman Justine vous parle. Ya lelo yo na yeli bino pamba te moto ezali kopela na kati ya mboka. Somo penza makambo toza koyoka pe toza komona bilili. Kuna na Ituri, bauti lisusu ko boma penza bandeko na biso ebele, massacre ya ndenge na ndenge. MONUSCO azali kaka kuna kasi aza kosala eloko moko te bandeko na ngai. Wana ezali kolakisa penza complot makasi o ezali kobeta penza fimbo na mboka na biso. Alors, esika mususu lisusu tokoki koloba nini? Lelo yo tokokisi mbula mobimba depuis que Bunagana bazwa yango na ba Rwandais. Bato ya M23 epai, ba armée rwandaise epai, ba armée ougandaise epai, Bunaganda ti lelo ezali kaka na joug ya ba étranger. Alors nyonso wana toza komona kuna bato baza kolela, kuna bato baza na pasi, mena Kinshasa bisengo kaka. Wana ezali penza kokamisanga, même ba musiciens baza pe ko publier ba fête oyo bazali kosala bandeko na ngai. Mboka ezali kokabwana po bapaya bakoti to biso moko toza kolakisa ke tolingi biteni mususu ya mboka te. Alors, nayoki lisusu ke na Congo central, moto lisusu kuna ezali penza kopela na kote ya Luozi. Batu baye kokotela ba population na kati ya Butu. Oto na ministre ya intérieur o ayebite. Oto na ministre intérieur ya provincial ayebite. Nyonso wana eza kolakisa nini, eza kolakisa ke mboka na biso penza mobulu ekoti makasi. Alors, nayoki pe bandeko mingi bazali ko fustige penza attitude ya ba autorité provinciale na wana toboite mingi pe bati elembo na kombo ya monsieur Jean-Claude Vwemba na moni pe ba pétition ezali ko pesa responsabilité que makambo na province ya Congo central ezoke na malamu te likolo na ye. Mais ngai na kanisi tozala quand même juste lokola basango balongwe na ecclesia pona kokendo kota na etumba ya politique biso alo ba politique to ya na kati ya ndako ya nzambe to tia peda nzambe na kati ya masolo nzambe azolakisa biso ni tozala juste mais tokotala ni Vwemba wana baza ko fustige biso tokoko boya teke avant 2019 ye mutu en tant que député national akendaka na port ya Boma port ya Matadi pona ko dénoncer baloso ya kopola oyo bazalaki ko lesa population bambisi oyo bazalaki ko tia formol po baya ko empoisonner population. Mais o wana Vwemba o wana to salisaka yetango yaka na poto pona a faire valoir opinion ya peuple congolais ba aspiration ya peuple congolais to kotisaka yenda banzela oyo ba belge bazaki ko compliquer ba kotaka na ba média belge po ba dénoncer. Menzo Kande. Et c'est là que je rejoins penza siko inquiétude sur gestion na ya province tango azu une notoriété wana à côté na ba médias internationaux to facilitake et pesi siko notoriété ake ko teka ngwe pa ya Meseka Tumbi po ba kanisa ke ye aza penza autorité incontournable na province ya Congo central yango na bayamba ki na ba médias étrangers. Alors Vwemba oya lelo baza ko fustige. Mais ngai penza nazako mona likambo wana penza likambo penza ya somo parce que lelo yo province na biso ezokende wapi alors ngai pe nakoki kondima inquiétude wana nakoki kondima pe ba interpellation wana parce que ye moko Vwemba ngo awa ayaki na poto awa kala mingi te to faire part na makambo oyo ekweyelaki biso awa ba matanga mais tomoni quand même comportement moko bizarre nga moko na tindeli faire part azako lakisa lisusu souci na yete pona matanga ya bandeko. Alors mutu ndengo wana ozali ko sala indifférence par rapport ya matanga ya ndeko na yo famille Kasavu. Mais sikoyo awa na poto to monika kana mbala moko okomi ko bengisa Meseka Tumbi akende ko déposer gerbe ya fleur kuna na mayombe epa ya cimetière ya tata na biso. Côté mususu ozo négliger bana na ye mususu ozo pesa ta ba condoléances te alors que zali ndeko oyo tokolaka na bino na commune ya Kasavubu na ère ya décolonisation mais côté mususu zo bengisa mopaya po akende kopesa gerbe fleur o wana pe ezali incohérence moko toza ko comprendre te. Alors sikoyo koyoka lisusu pasteur Dinabanza aza koya kolobela biso que en tous les cas ba plainte oyo dossier mobimba oyo eza kofunda penza Jean-Claude Vwemba na makambo ya province ya Congo central batindela yango aza koyebisa biso awa ke tozali na ndeko moko ya Mukongo oyo azalaka mingi makambo ya bako kombo na ye Mesenseka peut-être abosanaki aza koloba batindela ye numéro pona parce que malgré que Mesenseka aza koloba ke ye alingaka pasteur Dinabanza te parce que
pasteur Dina Banza yoka na Maman Justine yende azana côté ya ndeko na biso asala na Mobutu Maman Kiatazabo. Alors ngana za kokamwa oyo ezali attitude ya Bakongo bizarre parce que biso moko nde toza kobebisa mboka. Comment est-ce que Mukongo aza ko défendre Congo central aloba ke kuna ngana kotia makolo te parce que bayoka na kana Maman Justine ngana za koto mais Mukongo ngo wana oyo aza ko dénoncer entente ou bien compréhension ya Dina Banza na Maman Justine. Mais est-ce que azalaki mutu na biso pete tangu mzee akotaki na 1997 est-ce que ayaki elongo na biso te nande ko mayaula bayaki elongo na biso mais azalaki ko lobelanga nini alobi encouragement et pas ya yo Maman Justine vraiment olongoli biso soni biso nyonso Bakongo parce que ndeko na yo oyo asala na Mobutu ayokisa biso Bakongo soni nazoyeba kutu te bakoko ya bino na mayombe baza ndenge nini parce que soki epai na biso na bakatara bel basi ba betela ye kake pona sonyo ya yokisa biso na Congo central. Alors bande konanga to ko défendre province ndenge nini. Donc eza ko senga ke impunité intellectuelle wana to salela ngo pensa miso makasi parce que sikoyo kaya mese Dina Banza eza ko défendre patriotisme ya lelo. Donc kaya mese nseka na abako na ye wana soki asbak eza ko défendre nde bato oyo basalaka na Mobutu. Mais je vous ferai remarquer bande konanga ke balkanisation Congo central, nous sommes tous co-responsables parce que si tozo mona une falsification à histoire tozo mona que bazo linga suko boto la biso Congo central et ba mususu basi bandimi ko teka mabele wana yangwana mais c'est Dina Banza azana ba précaution que ngai bazo linga ngali soute mais toza ko défendre mabele na biso ba oyo mususu bandimi déjà ko teka yangwana ezo sala kola ki ennemi. Donc ne soyons pas hypocrites na Congo central. Il faut tous à la ferme vis-à-vis à bandeko na biso oyo baza ko sala penza mbeba. Alors na kokipe kondimate que histoire et que ndekaka kotenga malelo to komo yokani. Côté okuna de père et de mère d'accord, mais côté msuba comme le bao que non président Kasavubu abotate. Oh président Kasavubu azana bana 7. Donc falsification. Alors, je veux vous dire, mes frères et sœurs, que néocolonialisme abandaka ndengwana na l'ère Mobutu asengaka nini asengaka que il faut qu'on étouffe foyer ya nationalisme nyonso elingi koloba que partout où il y a eu un nationaliste brillant il faut qu'on luka un élément vulnérable na kati ya libota wana pona ko bebisa. Alors le moment est venu peut-être. C'est Dieu qui nous donne cette occasion. Total asikoyo, comment est-ce que nationalisme, par exemple, il y a président Kasavubu noyota kango, puisque bana nenyo samibali bakufi. Donc le moment est venu peut-être d'ouvrir un peu cette parenthèse totale. Na epa ya ba papa Simon Zeza bana mibali o bakufa, na epa ya ba papa o misusu oyo bazalaki pe na bako, ndenge ni bana bango nyoso kaka mibali bakufa ndenge roi Herode azalaki ko kanela bana oyo côté ya ba Israël kuna ya Yesu parce que il fallait seulement à démanteler na nyangwa kozala penza mokonzi na nyangwa kozala na ebonga. Alors yangwana bande konanga na za ko yebisa bino lelo yo total bien na Congo central ba Congo bango moko bazali ba premier responsable. Alors totika pensa jeu ya dupe hein, total la pensa vérité. Il faut dénoncer un frère même si c'est votre frère biologique mais ce que sala ki mabe il faut ko dénoncer. Sinon to koko sa République démocratique mobimba. Alors bande konanga yangwana nazalaki nango lelo to pesa ka condoléances na ba famille oyo babungisi bato kuna na Ituri kuna pe na Katanga parce que comme pe makombe belé kuna mais to kozongela ngo penza na mbalasima. En tout cas peuple congolais je vous aime beaucoup. En tout cas comptez sur moi nako lembate tant que bino bozali ngai pe na kotelema. Merci mingi.